Chers amis, chers collègues, artistes et musiciens de l'UMICO, Wabino Ndeko, Adrissa Tipo Bariko, le flic, les satellites. Bon, eloko kende gauche, droite, ezalité. Ngai, jeudi, Nabutu, Tchaka Congo, Abengenga, mon frère. Des fois, Obazo Kundaye, sans keba décoré à titre posthume. Ngai, naibisi batuna, ezaki na bisoni surtout en réunion, et pas ya président Dios. Naibisi bamasa na bino, nga na travaillaka na général André Matou, nazo c'est la notification, mais naza déjà na kata ya boîte, et pas iba na chancellerie, et pas iba décora batu. Na benga na novi, na bengi général na miso batu toi yambité, je lui ai fait un texto. Texto ana, tant on a salé les textos, à réagir bon tchakonga bon ya tout tambola na to me ko bouger le temps toujours linga ko tambola na pas ngana bisi tchakonga na binga na za na entrée facile na ndako gouverneur to keni na ndako gouverneur na butu. C'était vers 22h to keni na ndako gouverneur na Tchaka-Congo to komi na Tchaka-Congo na moni peu vieux na ebisi vieux na epa na yo problème ni na bi non vieux problème ezali ya artiste etala de fao ba décorer te mbonga décoration ezate ba sengi biso $6,850. Gouverneur a lobby merde. Mais je viens de remettre la somme de $25,000 chez monsieur Adios Alemba. Au moni bino ba artiste tant to banda ko sunga bino te boko bando mona biso mabe. Bona ko mona biso mabe bo mona biso mabe. Alors $25,000 wana esali nini? Nabi non, biso to moni en hôtel. Non, bokende, allez-y demander monsieur Adios Alemba. Mais je suis désolé. Je suis complètement désolé. Comme tout le monde qui en a 23h30, tala na ba couvre-feu pepe meni, et ba couvre-feu déjà est bandit donc na bon, tchakonga yo tikangati na parler mais nzela to regretter. To lobi mais président Dios a pesi biso compte rendu que ministère et la culture va payer $10,000 pour na makamba bobsek. Il faut fouta ba artiste ba yemba ki moi quelque chose. Il faut afuta moto studio pe quelque chose. Mais nini a pesi biso compte rendu à $25,000 te. Donc biso tokoye ba kama ministère de la culture ya gouvernorat tokoye baté. De là na butu na komeli via Dios na bi mon vieux na outé pas gouverneur mais na zana information mo photo sola nayo. Parce que aza mokolo aza mutu na koyiko bandambala moko tomboka te po naza liboma te. Na bengi via Dios na bivie tala makambo eza boye. Na koya na tongo répondre te. Na tongo ba 9h na komi pa na ye. O abimika siko bona ba vie Socrate. Na bengi via Dios na bivie nga na za a photo solo la. Adrissa ngai na bimima makambo na ngai imikona bino wana bakomi ko sakana na batu ko manquer nga respect hein soki mutali ngai ba makambo mbongo oyo ya gouverneur hatu na maître John muta gérer mbongo wana na ebisi na bivie nazo zela yo na fani na zeli tiba 13h ayeti na komele na bivie na olakisa bino no message na komele ke na bivie mbongo biso toza ozwaki $25,000 oyebisi biso topesi biso rapport wana te toza quand même banoyo ya kata boîte na yo il faut rendre compte poto lingi imiko ezala su ndenge ezalaka kala te tolingi imiko ezala na transparence soko moni lelo biso ba oyo toza musika na bata sokoda tozoyokana te parce que transparence ezate. Oh non mais il faut botuna maître John oh na bisa bivia Dios maître John aza membre ya mikote aza artiste et musicien te bakoki kopesa ye mbongo ba artiste et musicien a gérer te parce que nga na yebi maître John vie wana aza na franchise pour na yebi vie wana aka mutu moko correct soka azwaki yango peut-être alinga loba bobo benga ba artiste baya to solola mais ndenge lekeli vie photo solola oh Adrissa bolo via komi ko tomboka abengi dikando peut-être na sakana na ngai ba bizela ye wana mais bizaleli na nga parce que na moni moyibi ba Congo ba lobby bantandu balobi mweni ndoki kata soko moni ndoki belela yango wana na belelaki to bandi ko sona na via Dios na ba téléphone na ba texto ti suka e ko sila baba na ipe ko ibisa ba dikando na ibisa ba master misusu na lobi makambo eleki bo etala mbongo bo ti suka via Dios azoli ngondi mbongo wana te
Alors on a qui prennent les canaux na télé 50 na sala pe na émission internet pour expliquer makambo ngona parce que et bimi na monoko ya yemo gouverneur mbongo e bimi na poche ya yemo gouverneur donc nazana eloko ko bangate ceux qui même ba porter nga plainte gouverneur a témoigner pour nanga ba service à gouverneur ba témoigner pour nanga na koma ki na niveau wana nde ti na ina lega na TV na moni dikando abenginga ke noko sana ni mission te omoni imiko ezongi sika tokolinga na tezala ko salir ki imiko sala na calme dozenga ti suka na ba 23h ayeko benganga ke no yaka toluka président Dios to solanga bina oluka ini pona zo sola na déjà soka za coopératif il faut ça ke non le kinanga mo eloko kotaki na sali bona sali boy to vanda sko en réunion to solo la to évaluer ba dépense. La dépense est le cas verbal mandengona ils en sens té parce que bah écrit faisant la cas à chaque dépense à chaque mbongo ezobima fombalo imiko ndenge fombalo bi eza nouvelle formule ezali imiko ya ba jeune imiko ya bateau bazana monde android bateau bazana monde moderne bateau baza dans le modernisme ozomona dans le modernisme ngana ko lingate na to sala imiko ya ba tintin. Voilà, tam subo mon aveu istengeza mulai nde na yeko benga président Dios to ti suka ba benginga to kote na président Dios avandi singa na dikando na Saint-Pierre Roger ayebisi biso alobino baleki nanga ya solo nazwa kimbongo $25,000 ngala bivie bongo pourquoi banda kala noza olingo ndimate o te tango na 25,000 wana maître John akataki na 7,500 kuto 8,000 ya ye moko akati nalbivi ya Dios ndenge na yebeli yo ndenge na yebeli maître John mbongo matanga oyo bapesi po esunga ke defa lela manandenga bien et comme il lisusu ke oh maître John akataki 8,000 ça je suis pas d'accord avec toi ote bosikoyo redi pe ayiko landanga wa lokwa tokendaka na bango redi azui 1,000 mbiliabel azui 1,000 manda chante azui 1,000 bosi azui 1,000 eme basai azui 1,200 chakakongo azui 1,200 na bivie. Mais ndeni mbongo matanga bokomi ko se partager yango bolokola bo partager yango c'est que ça les sous destiné na matanga te pesanga pe yanga ono leki nanga nazana mbongo te petit nanga isimba na $100 total na ozela mbongo mona ozwa pa bahati le kwebo na koyeba ko baxela yo ngana bi siko a opesinga siko baninga mso tenga mona yebi na sala na yebi voilà et pas ito yali. Alors, à niveau, il faut biso ba artiste tous à la conscient ya ba makambu na biso nani azo diriger biso même ba président Verkis c'était pas comme ça na lo barango bato belé ba benga Verkis moyibi na mboko yo baza ba ignora ba mema masumu Verkis même na sokoda lelo bato bazole la Verkis il y avait de la transparence Verkis a komaka tina niveau ya koloba que ceux qui to sali perception il faut après 3 mois to tchaka non monter en mbongo biso to percevoir pour bato bazana ba idée tant to futa bango bayeba quand même le quoi to futa bango pour forfaitaire bayeba ke to kotisa ki tamzu $10 to kaboli bango $7 ndenge za prévu na nini selon statut $5 to tiena social $25 to tie pour na frais de fonctionnement. Alors c'était comme ça la transparence. Donc eloko na olobeza wana quitte à vous ba artiste boyeba epa itozali. Vraiment, merci pour la réaction. Hein? Merci pour la réaction. Il faut se l'assurer. Oui, ma papa le Tumba. Après ça, ma na la télévision. Na lela combien de fois na ministère wana. Oh, Lambert, na zomo na basoko, ça dit que zomo na minabi mais kasba bi misambo ko to kuna papa le Tumba. Ozomo na baso zera kwa neti, miyozo ke ne mango ndeni ni za bongote. C'est-à-dire, il faut comprendre que bateau na papa le Tumba devant Chibala na lela 2 fois. Mon ba calmer ngai ba ngabi non wana za papa na ngai na lingi ba calcul na makambo te bobi misa mbongo ba kundai. Oh, siko bango ba comprendre ngai te ponga pe na comprendre bango te. Oh, mais papa le Tumba elo bat ba yebate. Papa le Tumba avant akende poto po aya kokufa. Akenda ko mona nanu Chibala, premier ministre. Alobi na ye mona nanga leki nanga ngana zo kende poto. Mais na ozonga lisute na ozonga ibembe. Est-ce que ozo promettre nga ke okundanga Chibala leli papa po nozolo banenge wana habité na ozonga sute o voyage asuka na zo sala mais na lingo pesa nga promesse ke okundanga Chibala ibise kende papa na osala ngo yango no monaka ville Tumba kufaka un certain samedi dimanche déjà babengisi batu 7 personnes na 7 wana déjà babiki mona ne waze kwazali
natia bango panzi likolo ya kosakana te donc nazo comprendre te na comprendre te mais ça dit que nga nazali flou te nazoyeba ke bozolinga bolia mbongo matanga mais ça dit que bozo expliquer ndenge nini non yango nomoni mbongo oyo kuta matanga bato bazolia bongo ya banzela okamona yo te yango nomoni mboka ekobongana nkoka te mutu kuta akufi bolia mbongo na ye bongo sikoso bapesaka otonga nzela moko tonga nzela moko ezanga nango ntina donc pasi na biso yango wana bato bazolia meme mbongo ya matanga sikoyo ya nzela sikoyo basala nango nini oyo te mbongo moko par exemple oyo te mpona bekole mais tokozwaka jamais biloko wana oyo mbongo ya courant oyo mbongo ya mai mais mutu akolia yango kutu kitoko kutu ayebi ke courant eza butu te donc zala nango tranquille zala tranquille so mutu atuni olobi te adrisse alobi wana te adrisse alobi meme na mbongo oyo bapesaki ye $100 badrisse wana baza lokola ndeti bato mo ba incorruptible baza wana adrisse lofombo kosala cope na bango te so akolia mbongo na yo nsima yake basu toliaki mbongo bamanda chante wana 2 fois te bango baza lokola bambila bolie mbongo bisika bonso mano te nga nazalaki na nga infiltré compliqué bapeti wana donc omoni yango wana omoni esalami mbongo nasepeli na ndenge adrisse alobi moyoki komona nga na kati te nga mutu na bibisi kutu mbongo so ya kopesa na famille cotisation non zala nao tranquille zala tranquille nayebi ke likambo bato ebele bakolobela yango mais donc wana mpena okomela mbondo nazwi eloko te mpe nakozwa eloko te na émission ya mami ilela natindelaki yo mo oyoki na suka te nasengi parole na précise bien ke nga nayeli makambo oyo ya batashe awa te tashe nange ezali kolela tose retrouve kaka nga na Adolphe kuna na cimetière kuna bato nyonso bayaki wana basali badiscours mosusu bamona bango soki nini bamosusu mpe basali na bango badiscours te mais biso toza bamusicien wana kola ekolo moko boye bamusicien ntango tokufeli mutu même okutu bomoninga place mosusu te mais na cimetière fo nazala wana ezali adresse ya suka ya ndeko na ngai eza lokola ndenge naza bolame so lelo nakufa yebi ke wasekwa na koluka so na banye te na limete mpe na koluka ye su te mais ndako na ya suka ekomi wapi il faut luka oyeba Lambert donc nayebi te nazo réfléchir mingi mpona mboka na biso kwa moni réfléchir mingi so ozwi vie na biso bozi par exemple vie wana nalingaka ye mingi namonaki kuta za exemplaire nzembo bango basali awa nzembo basali awa soko olandi ebandela nzembo na ndenge vie bozi azoyemba kitoko na mawa azoloba kendo tokendaki na yo biso tozongi yo ozongi te bongo olia mbongo moto ndenge na ndeni je préfère encore bopesenga $1000 na bengi famille na bango nabi tala 1000 bapesenga na dosalemba yango oyo ozomona bakisa mbongo na famille wana kute ko sauver yo parce que même nga admettons so bapesenga mbongo na bopesa kasi mais bokoyoka ke non na pesa ngo pa ya famille parce que bambongo ndenge wana c'est-à-dire eza malamu te moni bababe musu na vie yango wana oyo bato belé omoni ndenge yo zo regretter siko bato baza combien ba regretter ndenge wana non bato balembongo wana na ligne kanga maman na mungongo penza luka pesa mingi ba chanteur et kanga maman na mungongo penza bien parce que c'est pas gentil quoi passe mingi ozala bien